Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bakino pe bienvenue dans magazine na bino oyo bolingaka mingi pe oyo sepelaka nango Kinshasa na biso KNB. Pour Moutou Azala élu député national ou provincial, il faut Azala na base. Kasi toye bakate na Kinshasa, batu mingi ba changeaka ba circonscription na bango pour na postuler. Élection ezaka moyen ou ezaka utiliser le système démocratique pour nous permettre à la parti de l'individu d'accéder au pouvoir. Mais il faut chaque parti indépendant qu'on s'assure qu'on a la base na bango. Mais constate au Sali en 2006 en 2011, les candidats ebele o ba postula ki bazala ki vraiment na ba problème ya ba base. Donc là comme on a mutu a postulé na Tchangu par exemple en 2006 a raté aller accueillir na funa pour a postuler. Tout le monde a mususu a postulé na mon amba et simbité alors a changé accueillir ko postuler na Klukunga. Yango lelo KNB to kiti sur terrain to sona ba kino ba pesa biso ba point de vue na bango par rapport ya sujet o. Nda député ezali national. Donc un député a kolongwa awa ake ata na kinzamvuete a se représenter kuna na mbulo mususu ake na mbujima ya se représenter. Il y a pas de souci côté wala parce que mandat na bango eza national. Eza lokola teke mutu na commune pour se limiter kana commune non. Eza normal ake de biskanyo surtout a monique bako ko sa candidature bako voter. C'est pas mauvais. Ke na funa bayebi koleli na ye azaki lukuta. Akosa bato funa yango bakata ki. Ayesko na Tchangu pa bima mopaya. Kuna akokosa bato facile aye na polo na ye aye na loso na lesi bato après a négliger bango lisusu ya do ba député ya ba fausse rendez-vous bakokisaka oyo ba expliquera biso ne bande l'élection te peut-être place à Fadagi kuna bon azala na ba bizali le mabe par exemple bato bazala olinga yete a juger bon que akende ko se réfugier na sika songolo donc na ba quartier mususu. Alors, moni, so tali bien, même actuellement, toujours vivre en haut. Auto votaki. Donc, mutu abendani. Tout le monde a parlé de soutien. Bolandi ndenge bakino ba pesi ba point de vue na bango na micro à KNB so to lo bakara que na ba candidat postulé qui ba vota ki esimba ki te ko changer base te tikala ka wana po na ba pesa oli sous chance ya voter pour obima ko changer te olozaki na lukunga olonga okende na funa wana eza malamu te tikala fidèle na base nao ça et l'équipe partout. Na ba université topé na ba institut supérieur ya Kinshasa constat et salami que ba étudiant bazalaka susu na culture ya kokomate kasi soki ba komi pembeni ya ba session ba komi ko luka ba note oyo ka ndenge bango moko balo. Kinshasa et l'équipe partout tout ça dit constamment encore et pas ba étudiant ya ba université to ya ba institut supérieur ya ville province ya Kinshasa mingi bazalaka na habitude ya rosa note te. Pendant que le professeur a fait sa cours, la veille à la session, il s'est précipité, il y a une note, même si il y a une photocopie, il y a une qui déjà note. Il y a un que tout qui est dans le terrain, tout le étudiant, pourquoi donc, les systèmes qui encore étudiants, faiblesse pour battre sur classe mais ils ont payé ma vie parce que c'est détruit parce que bien sûr tu as des étudiants mais le but il m'a déjà la marché pour comment cadre na entreprise mais ils ont aussi handicapé parce que la plupart des cadres au bazar entreprise si ko ba aussi ba université mais ba ça les côté donc ça toujours dit a phénomène wana examen ba otanga te parce que yebi que non ça l'examen na ça professeur na ça assistant na ça moto wa kolandelanga pour na passer classe donc comment penser phénomène moko eza kozonga chaque année na kasa ba université vraiment donc na yebi vraiment trop té et dépendre de ma étudiant bamsu bazala carrément présente et bamsu baza tellement que baby que bazana bato bako landela bango après ba s'intéresser plus nango que prendre de notes
Mais on prend tous les notes pour permettre à la fin de revoir et tout. Donc c'est un peu ça. C'est négligent. Bayi bati baya ka université pour anini. Baya ko luka réussite andenge na bango. Or étudiant au hasard normal, au hasard sidi au cours à go sali na makambo ante. Pardon? Donc il y a à la veille de l'examen ko joba note pour casser un examen. Totanga pour que matière éthique à la tête. Sur le jour de l'examen, on va saler l'autre. Totanga pour l'avenir. Il ne faut pas qu'à la veille des examens, on y a aux abanotes. Donc la réussite se prépare. Bolandi ndenge quelques étudiants ba lobby ba étudiants oyo tozu baza ba étudiants oyo ba saler la raté que Bolandi ndenge ba étudiants ba lobby ba étudiants tozu baza ba étudiants oyo bazanga na bango note pendant que ba professeur bazo pesa cours bango pe ba conseiller ba étudiants oyo bazaka note te tant professeur va pesa cours mais la veille ya session ba yaka ko déranger bango pour na koza ba note ba se précipiter pour passer la ba copie na ba note ba ninga oyo bayaka chaque jour bisope na quel méthode ko conseiller na bino ba étudiants boy ba kaka na université boyaka pour la ko acquérir connaissance et non pour la coton de sa écritoire et non pour la quartier ba ka obima ok na université. Une fois à l'université, il faut ça là haut et sengeli. Ceux qui font son syllabus, qui ça explication à côté. Ceux qui syllabus comment au professeur Azoloba et quand il y a sur l'examen, réciter ses préparateurs et ses brusques karaté que la mouille à Bobby on a réussi sans préparation. Il faut préparer récite nayo. Aucun moitié ceux qui ont zuité parce que c'est préparé quitter. Qui et l'équipe partout. Constamment pour esalami na Kinshasa mibali mingi balataka bakilote et comme moyen ya ko tromper pasi na bango okokanisa ki azaka ka aux alentours nzoka kokipe ko koma musika na kilote wana ezalaka nini yo. L'équipe partout quand une bête au sali constat na tango wakala ba papa bande ko lata ba kilote mais soki balati yango ba maman bande ko kanisa bazaka ndinga ya quartier to so tavana mo kala mo na kata quartier azomela mo bière mais mikolo ezaka susu bongote mikolo e comment papa soko lati kilote bino bokanisi ke azali ndinga ya quartier ou so tazaka pene ya ndako nzoka akomaki musika boyoka ba kinonde ba pesi point de vue na baona miko ya KNB bato balobaka o mutalati kilote o lemsa bazaneka a comme musika etarape ba boule. Pourquoi on a tiré kilote, on a allé sur un coin là, alors mais on est moi chupanaï, n'andinga ma BPT. Mais ce qu'on doit qualifier à ce qu'on a fait ça pour le belana, bah comment on gagne ça bah boule à faux. Pendant nini, et on va papa bah tu as bêti néga toi comme on est moi chupanaï, eh bah doit le bini, eh qu'est-ce qu'on a bah tu as kilote, n'enga bah lui à comme on a kilote, à comme musika, à comme une musika d'année 0 mètre pour vérifier, sauf vérifier, année 0 mètre. Mais le gars vérifier, au lieu de ma solo bah tout. Au boulot quand on est là à quel aime soit puis celui où à cause de son moi si mon robot mécanicien il est bon de mécanicien et non moi je me suis soit mon chose propre il y a baby ce qu'on peut on tromper vigilance dans 2 mois kilote moi le papa quand ni tout ça pemene mais ou comme musique kilote il est différent ba kilote ça kilote je me suis sur la mode au boulot tant qu'on là peut que musique à part dans bureau n'était pas il y a pas consommer autant kilote parce que c'est interdit mais dans kilote monsieur là tiboye otobenga biso ya tobenga relax wana relax na tuna baby okobeta tour monsieur na gambela okobeta tour monsieur na limité pas massa na wana relax na tuna baby na ça ça bon en tout cas vraiment ils a passe vraiment ndenge na landi maloba ndeko oya lobi pour monde jeu évoluer ba papa ba okaseke bazo se tromper pour na bango pour na basi na bango ou bien pour na famille na bango au contraire bazo détruire famille na bango parce que famille ezo souffrir ye azo bimana kilote et puis à cause maman bana nanda koke non azala ngaka quelque part ana ozo mpepe or que azana yena azala na yena masina yona komi na njili azaka na yena njili yena komi na kitambo donc ipona nini po alati kilote mais mbongo oyo azokende kobebisa kuna na ndako bana bazo souffrir moi ça zo souffrir ozokende kolanda batuna bebi na bango nde bazokumisa ozokende kolanda babiloko na bango ya bamaneke nde bazolata bazolanda babiloko na bango bilanda landa na bango en tout cas vraiment ça passe. Bato mingi bakanisaka kokweya en pleine prière na Kinshasa eza synonyme ya délivrance.
pozwa avis ya bakinois na élément oyo. Na prière eza sina délivrance te premièrement délivrance eza motema ya moto fai ba kofongola motema na pas à délivrer par Dieu délivrance c'est ça la mai pas moto te pas nzambe. Normalement kokoya eza na plusieurs manières bon kokoya mosusu ezali Saint-Esprit a côté na kati ya moto aza rempli akoki kokoya mosusu ezali ba démon ba esprit mabe na kati ya moto kobima kokoya mosusu ezali ya sentiment. Dans le domaine de la délivrance, on a battu que mutakangwa parce que délivrance ali kamba nzambe ali kamba batute. Kokoya eza ba probabilité belé. Mutu na mutu azala na façon au molimo ezuye, eza na mutu mususu. Akokoya par puissance à Saint-Esprit, aza emporté dans l'esprit, mais aza na milimo mabete. Bolaninde bakinois basoli na micro ya KNB concernant la délivrance et c'est ngana soko kankaka que Koko ya nyonso na église pendant la prière eza lango synonyme ya kozala délivrer te. Mutu mususu pa koya par sentiment, mutu mususu pa koya par le Saint-Esprit. Kinshasa et l'équipe partout. Famille Katompa bazali na mawa ya koyebisa na famille pe bandeko liwa ya tante, mama, pe koko biata mukajimwini Marie Oyo akufaki depuis le 9 février na clinique Ngaliema. Levé à corps et salama vendredi 19 février na clinique Ngaliema. Pe exposition ya corps et salama na résidence familiale sur l'avenue Kananga numéro 12 na Pigeon na commune ya Ngaliema. Bokundami eko salama samedi 20 février na cimetière ya Mbeseke Nouvelle Cité. Communiqué Oyo et comme la baebanso baebaki mama Biata Marie. KNB elukaki eyeba na bafoyer oyo mobali abota mwana mususu en dehors ya mariage s'il faut atinda mbongo ya minerval to ya eloko mususu soki eza important atuna kaka mwasi na ye ya ndako. Ça l'équipe partout lelo KNB elukaki eyeba soki eza important na papa oyo abota mwana avant mariage, ceux qui ont aidé moi, est-ce que c'est important à ce que maman a une autorisation? Azama kila nanga na kuiko aider na ndenge na edaka bana o nazana bango na ndaku otoboti na mama o azana ndaku ezala azana dehors ya ndaku ezala kati ya ndaku na ko aider na ndenge moko na edaka bana o nga nazana bango na ndaku ndenge toboti na kati ya ndaku eza vraiment important tena tuna avis na ye. Il faut aider moi na wana puisque aza mwana nanga papa ko aider mwana wana pas za mwana ye atapelo ko mwana ya mama wana il faut aider ye ndenga lingi po aza mwana ye yo mama pe faut linga mwana wana lokola mwana aza papa azali pe ya yo il faut ko linga mwana wana ndenge ozo linga pe mwana yo boti osenga nga permission ki ponga na kutaki ye na mwana wana aza na droit yana epa ya papa na ye asalela ye po ngande na kutaki na koki jamais kopekisa puisque na ki kozo exemple yanga moko na kuta mbana na mwana avant que na bota na bokoli mwana na sisi ya classe mwana aza na droit na kata ndako na po mwana na boti baza déjà baleke pa na ye bolandi ndenge ba parents moko na moko balobi biso na KNB to ko résumer pe to ko loba boy. D'abord, papa, as chef de la famille, est important avant de poser acte nyonso asenga autorisation et pas maman ou aza ndaku. To ko senga pe ba maman o yebi ke libanda na bino bazaka. Na bana msu libanda boko nsaka bango te parce que mbongo za papa mutaluka ngo mwana na pesa libanda aza makila na ye. Aza na même titre que moi non aza pe na ndaku. Ndenge ka balobaka soko lingi soso linga pe maki. Kin et l'équipe partout. Banderole to affiche et ça ba moyen de communication hors média oyo ba pasteur ba musicien pe ba centre de formation ba pasaka ba message kasi ko kama na Kinshasa batu ba koma na bizaleli ya kokata yango banderole na ye d'abord abimisi na mbongo ebele neti fiche bozo mona wana pasteur wana abimisi mbongo ne bele pona fiche wana pamba mais soko atie yango mais bango bazwi ba panzi yango ba pasoli yango eza malamu te o azo sala biloko wana en tout cas batika parce que bango passer bazumi so mbongo wana bazumi so mbongo wana en tout cas bazokena lokota yango te biso bakinoa pena tozo comprendre ki mutema mabe toza nango vraiment
bato mosusu bazotia biloko wana kaka mpona kotia or soki otia yango fo bafiche na babanderole wana bazotia yango mpona kotia soki otie il faut kende koavertir l'état il faut l'état yebake yo otie biloko wana ofuti culture art mosusu bazotia yango te yango nomoni bazofuta l'état te bato so bamoni bo fo bakata yango bato bafishaka banderole wana bazala na droit parce que bazala na autorisation ya bakonzi mais mabe ezali po ke bazali kokenda koafishe na bapango ya bato soki bafishe na bapango ya bato mukolo lopango wana soki abimi akokozala na asiliki po ke pona nini bayi koafishe po ke basengi ngai te ezali lopango na ye po ke bako koafishe na mire ndenge wana soki ezali mire ya clôture ya l'état ou bien ya ba département bako koafishe ndenge wana mais soki bakei koafishe na mire ya mutu wana azali na droit ya kolongola tout comme ce qui a zali monté à volonté à malam akoko tika selon volonté na ye mais obligatoirement azana droit ya kolongola na lupango na ye wana il faut to yebake soki bazali ko kenda ko afficher ba banderole ba yebake esekani na bakoko ko afficher bakoko kenda ko afficher partout te. Patrick Mangwisi a expliqué comment est-ce que baril ya pétrole ezala ko kita na monde kasi carburant na pompe na RDC ezokita kaka te. Likambo motuya eza kopelisa moto eza likambo pona nini na mokili mobimba baril ya pétrole eza kokita lelo eza na 22.5 dollars et wuti na 105 dollars. Na 105 dollars, tout à côté qu'à 1 litre, na 1445 francs congolais, il y a essence. Mais équité de 105 dollars, si comme na 27 dollars, tu continues à côté qu'à 1 litre, na 1450 dollars. Koto li kamomaka si yango eza ko salama. Oto ba ke l'état na biso ata ko sa génini na opérateur économique parce que na marché nyo surtout ezalaka l'offre en côté demain pour déterminer prix nango prix eza koni na mboka nyo surtout carburant eza kokita mais na mboka eza kokita te na politique économique gouvernement a un rôle mibale ya ko réguler marché c'est-à-dire na politique esengeli l'état ko za makanisi ba décision ya ko sala pour économie tambola malamu l'état a sengeli ko batela bato baza ko somba na bato baza ko produit bato baza ko kela biloko za na kata marché mais biso ko to na ko somba libanda wana prix eza ko kita il faut pe ya biso ekita pona ndezo ko kita te ya koto di kamboza lelo yango wana mama di kambozali parce que to za na biloko benga structure de prix. L'État a ça là, il a bien la structure de prix. La structure de prix wana, azwa bate belé à côté na carte structure de prix wana pour ba ko moi mon solo, n'attend te ressemble carburant. Na peut amener exemple pour moi ko comprendre. Tant que to comme on a Fonds national d'entretien routier. Foner a un pourcentage moko tant ngai na to ressemble carburant na pompe essence. A un pourcentage. Bateau notre société, il y a grand producteur, il y a un pourcentage. Transco, donc mon a Transco roula kanambo cannabis boy. L'État subventionne Transco na carburant. Subventionne l'État corda bango, moto notre ressemble carburant na pompe essence. L'État dans un pourcentage de rocat, à na katuana. Yangona na ba calcul non surtout wana, il y a pourcentage. Na la structure de prix, moins l'État a zoa meeting de terre qui sa prix wana 3 le coût l'État sur le plan international. Et on a tout ça tilo na kokoso. Or, ce qui pétrole, ce qui carburant et kiti, ba prix est belé na marché pe et kokita. Tribune économie, le carburant a des faits d'entraînement sur beaucoup de surtout dans les pays sous-développés comme Bokanabiso. Ce carburant est mati, l'Européen mati. Ce carburant est kiti, l'Européen sera nini et kiti. Mais bah prix moyen qui parce que carburant est gardé prix nango banda et ça qui na baril na 105 dollars c'est comme na 22.5 dollars yango le monde lelo ba consommateur baza lésé parce que prix est au kitate mokolo prix à carburant au kita biloko belé pe na marché et kokuya Yabo ezalaka kaka na KNB rubrique na bino ekangi Kinshasa mobimba rubrique ya selfie Seka moke buka kingo pekanga photo tinda photo na page Facebook Kinshasa na biso KNB danger. To constate kana ba
famille mususu na Kinshasa soki mwana na bango ya mwasi aboti na mobali en dehors ya mariage bako exiger mobali avant azwa mwana na ye il faut abala ye. L'équipe partout quand une besali constat que moi na mobali soki a santé moi na mwasi bakabwani pour récupérer moi na wana famille ya mwasi esengaka na mwana mobali aya kobala mwana toyebaka te soki ezalaka nini yango wana tokiti na terrain mpona kosolola na bakinwa ezalaka nango eyalaka na temps nini oyo babalelaka mwana babalaka mwana na temps oyo alike ebozo vivre na mwasi soki possibilité monani nzambe asungi obali mwasi bolati alliance so bolati alliance boko boyana so ba famille côté désordre bio na mwasi boyo kanezate boko séparer na mabete bokabwani wana okokozwa mwana gratuitement parce que obala mama na ye bolata na alliance mais teke mama na ye obala ye to zui oboti na ye ozovanda kwa lipa mateko fele garantie moko ezate na kati wana malgré makilano eza pa mwasi ya mwana wana pozwa mwana lotomo ifo ya obala mwana wana parce que za makila ozu na famille ya batu okozwa ngo fele te yango mona kabake boyani na mwasi il faut bala mwana parce que mama na ye obala ete olatisa alliance te yango ne komaka il faut ya obala mwana pozwi makila ya famille ya batu ke na famille na bino yango ezala bongo soko obali mama donc oko obala mwana te mais lelo soko obike obala mwana ça veut dire que obalaki mama te yango ke bala mwana po so na balaki mama na oko obala mwana te po lelo so na bali mwana bali ngana bala mama te donc pour aller mbongo wana ekozala passe donc voma kutu na bala mama après que un jour so mona koli mbonga mwana mais soki na bali mama te to kabana mama lelo bu mwana bali nga papa na bala mwana te na bala pe mama te nga na koli mbongo wana te batu ba bénéficier na mbongo wana za famille ya mama mais soki na bala na nga mama mwana soka bali na facilité olia mbongo c'est tout mais eza réalité tango boti na mwasi okabwani na mwasi et puis soko balaki mwana te mwana kuta na chance nzamba pambolier abali côté ya mama na ye bako lukoka katake papa mais kozwa ta différente soko balaki ete ozwe loko soko balaki mwana wana to balaki mama na bango poto mona ngo salama feti mususu mwana bali tellement papa balaki ete ba obengaka papa pour na présence ayebo mais ba zui biloko na misu na ye ba kanso na un petit rien pour ozana moi pas cité na kati ya motema mais eza réalité tango bali mwana batu oboti na ye to bokabwani ozana droit kolia biloko mpo balaki ye so po balaki mama te obali mwana yo ozwi ba classe ne tout ça banini ba yo ko bala yo ozana droit kolia biloko wana po aza mwana obali ye so ko bali no mwana te ata ba bali mwana un petit ron ko zwa pété muta ko zwa ngo ba boti ya mwasi. Merci la confiance et fidélité au bozo continuer à faire ça dans magazine na bino Kinshasa na biso KNB. Ya lele komi na suka pe to présenter ki yango na boulevard du 30 juin. Popo sanate ke Kinshasa et l'équipe partout.